Azuluka masinga yoyo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sule baoba ba mbote belé bisika biso bizwi bino ba bonsoir ba bonjour ça dépend ernini bokolanda oya bino la danoise vraiment ndenge na yaka na kati ya banda kuna bino vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo ba shalom ebele na ba homme de Dieu na ba chantre de l'Éternel respect na ba chef coutumier na biso toi Sakidila Matondo na ba chef coutumier na biso vraiment dans le bikaka ba merci ebele na ba oyo nyonso bazali ko s'abonner na ba oyo nyonso bazali ko partager ba vidéo vraiment bisika biso bizwi bino ba mbote ebele nzamba lola ayeba nako mona bino vraiment bisika bizwi bino tolobi pe bongo kitwa di na mandeko na biso ya kimbangiste to bosali pe binote boza toujours bienvenue toute tendance confondue bozali bienvenue na se ya sous les baoba bandeko na ngaka ndenge boyaka boyebi ezali ndeko na bino la danoise boza na se ya sous les baoma makopa jus vin rouge vin blanc et ça la tokos na ndenge ya mukete to mela na biso et ça la bien pour na ko apaiser ba tension ba sala to sali et ça la vraiment bien tant ozo mela ozolanda sous les baoba boyebi ke tozana mupepe ya sika o ya sous les baoba bino moko boyebi tozo ya boya ebele boya kokomisa bakombo na bino na sous les baoba live together yo mama surtout bino ba femme mariée naza ko benga ke beau partager parce que tozo diminuer ba o balobaka o ba botoli mobali nanga o bazwinga mobali bandeko nanga awa moninga zwi mobali nae moninga zwi mwasi nae akobotola su mwasi mutu te alors pone salama bino nde boza na musala na pesi bino bo partager bo panza sango na ba célibataire na ba o nyonso ba lukara basi bazo mona te ba o bazo ke ba kayu banda tongo tipoko bazo zwa te vraiment to fungoli yango na ba âge nyonso de 18 ans tina likolo tozali vraiment na obenga bino bo sala musala wana et puis na obenga ba maman ba jeune femme ba jeune fille ba o bazana ba botité ba boya parce que nazana mibali ya ba 38 ans nazana mibali ya ba 36 ans mibali ya ba 40 ans baza vraiment ebele bazo luka basi boya ebele boya na bino kozwa et kozala vraiment na ndenge moko ya bien tozo aider diaspora na biso tozaka wana pona to aider bande konanga si tezaka moko oyo ezosala masolo moko ya bien oyo ezosala masolo moko ya famille bande konanga lelo ba couple na bakobalana bakobota bana et kozala vraiment esengo makasi alors soki yo popesaki moi idée soki yo po bengaki moninga azwaki yae eza penza esengo na likolo yango wana bande konanga nde kato ye dans na sujet ya mama na biso oyo awuta na Angola ayaki abengaki nga pona apesa histoire na ye yango nazosenga vraiment bande konanga boya tolanda attentivement vraiment attentivement bolanda kalate tozo kotaka na kati ya masolo bolanda coucou boya ebele na sous les baoba life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso
ekozala bien tolongola AVC tolongola ba stress tolongola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bake na bayuni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Vraiment bino moko abomoni nde tozebisa bino bobengisa ba camarade na bino ebele baya hein tozala ensemble na live together. Bande kona ngai bozana se ya sous le baoba bino mo boyebika nde toyaka pamba te hein moi kopono agi et salaka bien moi kopa vin blanc vin rouge ça dépend eloko ni ozolia bande kona nga moiti moi café et salaka takas na nenga mukete. Vraiment bobengisa bato boya ebele na mpepa sika oyo tozwa vraiment ko solde ba mabala tozali ko solde yango ba marié eza musala na bino bo sala bo bengisa bandeko na bino baya na club na bino et ozala très bien. Vraiment bandeko na ngai avant to kota na mozindo tozwa moi vers na biso to mela na biso et sala bien bongo tokoyeba na yeba ko décortiquer lisolo mama na biso na interpréter yango po na bino bo pesa ye ba conseil asala nini na likambo oyo ekomela ye na vie na ye. Vraiment tomela na biso. Bandeko na ngai ba oyo nyonso balingaka sous le baoba vraiment bambote ebele bisika bizwi bino lisusu siko tozokota na mozindo ya lisolo ya mama na biso esalaka bien ekosala bien vraiment bolanda ngo attentivement tolamisa ba conseil ya ba mama oyo basalaka ba commerce. Ndeko mama ndenge tozoloba boye asi abima na mboka ya Congo azali isu na kati ya Congo te azali na mboka moko mais ezaka na Afrique totikika mboka ngo ezala nango anonyme abengaki ngai il y a même une semaine alobi la danoise nazana lika moko na olika osolola yango na yoka ba vie ya baninga et puis na yoka pe yo popesa ngai conseil en tout cas na conseiller ki mama na biso makasi et puis na sima vraiment quelque temps akomelinga asengaki nga merci mingi na ndenge tosola ki na ye conseil o ya pesa ki nga moyen na ibisa bino ngo ezate et pardon conseil on appelle ça qui est moyen na ibisa bino ngo ezate sinon bokozala un peu freiné ya ko conseiller mais azaki pe na besoin ya ba conseil na bino vraiment beau partager ba vidéo c'est surtout vraiment pour na ko encourager bandeko na biso oyo bazoluka libala ndeka na ebisi bino eza pona ba age nyonso nazo ko insister nango parce que eza mupepe ya sika oyo ezali awa oyo ezali kosunga communauté na biso surtout ba diaspora bino mo boyebi olio zwa ka ba avion ke ne koluka mwasi musika alors que mwasi akomela yo kaka pembeni ça n'est pas ba critère oyo okopesa bandeko nanga tokota na lisolo. Ndeko mama azana mboka moko bamboka kaka ya Afrique akendeka koluka ndenge ezali avant ndeko na biso ko akende azala na mboka oyo place abengelinga azalaki na Congo abalaki mobali na ye azalaki mundele azalaki italien. Ndeko mama tango abali mobali wana baboti na mobali wana bana misato mibale ya basi bazaki bayaya na mwana ya suka ya mobali wana zaki kosala musala ya bien pona bino mo boyebi azaki babenga bango ba expatrié ayaki wana bando kosala na Congo bazaki na vina bango ya malamu bazaki kofutela na quartier moko pe ya kitoko. Mama wana avandi na libala na ye avandi période moko boye mobali na ye bayaki musala e yakosila il fallait mobali wana bazongisa ye na mboka na bango
mais mobali wana boyaki kozonga alobaki kaka kobundana kaka jusqu'à ce que akozwaka musala mususu na kati ya Congo alingaki kozonga na Italie te. Nde sikoyo ndeko na biso maba propose mobali na ya lobi no ndenge eza boyenga na moni kamwa bambongo yo ba bijoux ba biloko naza nango na kangisa na bambongo na banda commerce. Ye commerce ya monaki ya bien ye lobi akendeke na Angola. Asobaki ba biloko na Kinshasa. Sorry vraiment. Ça arrive, hein? Sorry. Bon. Conseil, pardon, commerce, oh, ya monaki ya bien. Pona ye, asala ya monaki akende na Angola. Aba na soba biloko na Angola, ya koteka na ki. Et puis azora ya Kinshasa kende koteka na Angola. Mobali ya mundele pe andimaki. Azaka pena ndekone pe ya mwasi na kati ya ndaku atikaki bango na bana na mobali ya mundele. Tanga akomi na Angola, bandeko na ngai eza lisolo mona obeta mwa ba periode yango eleki mwa makasi ezaki periode nanu tozana na mobutu. Après na ya koyebisa bino conséquences nango oyo aza nango sikoyo. Tanga akomi kuna na Angola, kaka mbala liboso wana ndenge akei ndenge ya peseli lisolo na ye ndenge nga pe nazo interpréter yango. Tanga akomi kuna na Angola, alobi ke o ba guerre ekomaki kuna. Ba guerre ba nini akoma bimana na nini nazo comprendre te pani kosu elingi salanga bozela na zwata banane moko. Je m'excuse, hein, fona liata moi banane nazo comprendre te pourquoi. Avant problème. Voilà. Ça va bien. Donc, de la biso habitant a commis kuna na Angola. Alobi akanga maki kuna. Il paraît ce qui guerre et komaki. Ba mobulu koti na Angola. Ba kangi frontière. Ba o batikala ki na Angola. Batikali. Ba o batikala kota ki a côté la biso ya RDC. Batikala ki. Akomaki donc impossibilité moyen ya lisu na Kinshasa. Alobi ezala kite. Akomaki batu azo fin yoka bon ayeko banga ke non abandele mso azoteka wana zoma bambongo azotinda na kin azopesa nde batu ba o bazaki na droit ya kokatisa ba mema mais babande ko komisa mbongo et place bango bavanda kite ye awumela ki pena na Angola bandeko nanga asaki ata ba 11 ans soki pe ba combien d'années en tout cas awumela ki ndeko mama na biso na Angola wana azaki suna ba nouvelle ya bandeko na ete boyebi ke periode wana pe ba telefone ezalaki nango te oya ko benga batu ne toza nango lelo eloko moko te donc mbala moko relation ekatani ye na famille na ye atikali kaka kuna na Angola bino mo boyebi na yebi te lelo banda osaka soki ba commerce soki pe ba guerre na ndenge ya explikaki siko mobali na ye ya mundele wana tango atikali kuna na bana na petite sœur na ye mobali wana mundele aye kozwa maladi aye kokufa donc akufi na Congo bakunda pe na Congo kuna akufa ndeko na biso italien akufa kuna ndeko mwasi sikoyo mbonga kofuta bandako banda kofutela ezate esali ke bazongi epa ya baparents ya mwasi leki na ya zwi bana na ye bazongi sikoyo epa ya baparents ya mwasi epa bakoko na bango bana wana ndeko na mwasi ye akei na ye pe soka balaki aluki vi na ye siko bana batikali kana na koko na bango na bandeko msuka nde bazala na balupango batikali kana bakoko eye kosala ke mwana liboso aye kozwa zemi alera azwi basente ye bakoko na bango balobi no yo deja mama na bino azate to bango kutu pa na bango balobaki mama na bango asa kufa na Angola il fallait ozala na kimia yo ye kozwa bazemi en tout cas kovanda wate foto ke kotika yo epa ya mobali bazwi ye bake kotika ye na famille ya mobali ekomi kuna na famille ya mobali bakomaki mpenza konyokola ye bino moka boyebi mutu aza na mama te papa kufa aza métis babandi konyokola ye na famille wana bango pe bakoko pe bande kokipe na bango ye kuna te aleleki na mwasi oyo alandi ye deuxième babanda ere moko kokende kotala ye kokende kotalaka yaya na ye
ya na ye aye kobota tanga boti bon olie pe bakoko ne bazwa ye kaka balobaki a lokolo boti po bazonyokola ye me balobi lokola yo boti biso tozala biso charge wana te bati atikala eka epa mobali epa baparent mobali aletanga komi kaka na mwana ye kokokisa kaka 9 mois mbala moko mobali azwi su zemi mosusu mobali sikoyo aye koloba na ye awa yo komi na zemi nga naza prete en tout cas mwana paza mwana moke il faut kaka olongola zemi balobi na quartier wana mobimba bayebaki yango bino boyebi na Kinshasa so mutu alongoli zemi akufi eyebanaka na quartier donc mwana mobali wana ake kozwa bakisi asomi bakisi na ye aye nango alobi omela bakisi oyo loko eza nango ka zemi moko ya 2 mois ekobima nango mwana wana métis azwa bakisi wana mela ekomplika ye moyen te grave makomi kosenye bamemie ka mbango na hôpital ya quartier. Bref, mwana wana mwasi aye kokufa atiki mwana ya 11 mois parce que azwaki zemi tango ezaki na 9 mois mwana kokisi 11 mois akufi ndeko na biso mwana wana akufi mobali atiaki zemi akimi akati na braza akima bayebaka batrouble dezaka na quartier alongoli mwana basi zemi mwana mwasi akufi bandeko na nga famille wana bakima lopango balea bakimi bapesa adresse sikoyo ya bande ya bakoko na ye bamonaka batu baye o ndenge eza wana boya bazoluka bino boya baya boye bakomi na hôpital bakomona mwana bango akufi bandeko basundolela bango bakoko badebrouye na famille ale na famille ya mobali babandi komona na mwa muke basali ndenge wana babandi komona na mwa muke basali ke bakunda ndeko na biso bakundeli ye bakundi mwana bakundi ndeko na mwasi atikali na leki na bango asuka ya mobali batikali pa bakoko na bango bebe wana sikoyo babotaki wana famille ya mobali batikalaki na bebe bango pe bazala bango na nouvelle ya bebe yango te donc ye pe ndeko mwasi abande kokende na yesu souvent kokende kotala famille wana te banda yana ya kufaki esalaki epasi donc bavanda na bango na koko na bango nzambe alalaka te oyo ya mibale aye kozwa mobali wana alingaki ye amemi ye na poto nde tozoloba boye aza na ye na poto na bafrance kuna ale mwana na bango na ya suka ya mobali atikalaki epa bakoko aye kobela aye kozwa bamaladi lokola batiber babilo moka bongo talaka mama aza te moto ya négligence mama yokanaka pe te eye kosala ke mwana wana pe aye kokufa oyo ya mobali pe akufi donc na famille wana batikalaki kaka na mwana moko ya mwasi oyo ya deuxième nzambe asukaki azwi mobali amemai na poto mama na biso kovanda en tout cas wumelaki na ngola asalaki ata ba 16 ans aye so kolamuka na pongi soki pe ndenge nini ndeko mama aye kozonga na kati ya Kinshasa tanga zongi alobi nakende nano epa mobali te ayebi na epe nouvelle mobali te so mobali akoma wapi alobi nakende nano nakomela nano epa na biso esima nde na kosola na bapara na nga mpo atoyeba nde nini nake kotala bana na mobali bamona kaka moto abima kaka boye abimi angola ayeti na ndako na bango bapara bakamwe ewuti wapi bato bakartier bakamwe abandi koexplike bango nakangamaka machin kande nayebisi bino bref bapara bandi sikoyo ndo tuna bo ndenge nini bosunga nga mambara sikoyo nasokola mai mpo na ndake kotala bana na mobali na nga balobi bana nini yo okende kotala na mobali na yo yo ana Kinshasa ozalaka su na bana te ye kutaka nti alobi la mosu mobali na nga mema bana na Italie alobi te mobali na mema bana na Italie te mobali donc mobali na yo akufa mwana na suka akufa mwana na liboso akufa donc oya mibale azwa chance babala ye akenda France mama ngo ayebisi nga alobi abandi kolela eye kosala penza leli alobi baye koyebisa sikoyo histoire ndenge nini oyo mwasi akufaki
nde penza question ekomi yango wana oyo ye abengeli biso nde baye koyebisa ye ke basentaki ye kande nayebisi bino na ndenge liwa ya kozwa ye alobi eske bino atuli bakoko eske bokoki koyeba te esika nini famille yango ezali bango balobi oyo toyebi parce que mwana oyo mobali oyo mwasi ya France ye abandaki toujours kobenga bakoko na bango kozala contact na bango et puis kosunga leki na mobali mais leki na mobali aye kokufa donc mais atikalaki toujours contact na bakoko na bamama leki ale aye kosola pe na mwana na ye mwana ne penda lobi mama salaka biso boye likambo nini aexplike mwana ye après baye balobi bake kolakisa ye ndako bakenda kotika mwana ngo bato yango mpe bademénagea na bango teler bakimaki makambo wana bakundi mwana lokwa mpe famille na bakoko bazali na bango mpe na babongo ebele te bafunda na bapolice bafundaka na bango te mwana na mobali mpenza ye babanda koloba soki azongi kini bakokanga ye ye akimaka na ye kaka na braza atikaka mwana wana bebe bamwana siko akomi kuna na lupango wana aye akutaki leki ya garçon wana aye ase présenter alobi bon mama aza te ya lobi te na kozela ye kaka azeli amoni kaka mama ya mobali yango aye koya aye apesi bango mbota lekani na ye na lupango nde ndeko na mobali aexplike alobi tala wana azali mama ya mwana oyo akufaki oyo yaye asentaki nde mama nga ye kofanda na kiti wana abandi kosola na ye alobi te nga na ye kaka bo explike nga ndeni mwana na nga akufaki epuis bolakisa nga bebe oyo ye atikaka mpona bebe yango mpe akolaki deja na baperiode wana akomaki soki ba 5 ans so baage nde mama bandi koyebisa bino ndenge mwana aza na ye bien mwana oyo ye atika aza na ye bien mwana yango aza na Allemagne epai ya tata mwasi na ye mutu adeklara ye azwa ye lokola mwana na ye avandaka kuna antuka aza na ye bien epuis papa na ye mpe abima na Allemagne akoma na Lille donc na France abala pe kuna salaka vie na ye donc mwana aza bien lobi est-ce que moi eza to kopesa biso numéro ya téléphone ngai na benga na Allemagne na solola na tata mwasi na ye parce que biso pe photo yeba mwana parce que tala kaka to mwana nanga mwasi akufa mwana na lokola tikali aza pe makila nanga pe fona mona kaye bolakisa ye pe famille ya mama na ye ye mama na lobi o problème eza nango te mais nga lelo moyen na peso numéro eza te ozonga mukolo mususu mama na ye kozonga mukolo mususu mwasi anga komi kaka kobinisa ye oyo oza na problème akoyeba na yo pe numéro te mwana koyeba bino kaka azalaka na kimia kotungisa biso te donc bref mama wana penza bande kobinisa ye azolinga kopesa ye numéro te ye akota na contact na mwana azoyeba kaka mwana aza na ye bien papa na ye pe akendaka Lille akendaka Allemagne kotala ye mwana pe la mosusu akendaka pe na Lille mais makambo wana eza te ke bino boya kozwa mwana ezaka na kati vraiment conseil ba mama soki lelo zwi mobali il faut yebaka parcours ya mobali wana parce que batate belé ba garçon belé ba senta basi na Congo balongolisa bango bazemi basi bakufa bakima ebele pe baya na poto awa omona pe na ndako na ota musu libala ezaka kimia te mobali azaka toujours na ba problème même sou parce que babiloko wana makila mutu soko bomisi mutu en tout cas kimia ezalaka te soko omoni mobali moko azalaka na ndako ezalaka kimia te maka mobulu mais ka kovandisa ye moyibi koluka ba problème mais ka kovandisa ye ta musu conscience te ezalaka kimia te aboma mwasi ya bato ya bongo pe keba yo pe un jour akobomisa yo ata soka bomisi yo na ndenge olongola zemi te mais azala makila mutu etambolaka ye yango wana toyebaka bamibala mibali nini oyo yo ozokutana na ye ere moko pe koyeba mwa akolaki ndenge nini mwa quartier na ye pe esalaka bien donc bamama ata baoyo nyonso bozoya pe na sule baoba baoyo pe bozwi bamibali na bino bozosolola ntango yango botunaka pe boyebaka bavi na bango bakamni basalaka na bujeunesse tala ndeko na biso mobali aza na Lille abala pe kuna me atikala kobomisa mwana mwasi ya bato alors que soki atikaka ya bota na ye mbele lelo aza na le mosusu bana bazali mbele mwana bato azali to continue lisolo bandeko na nga eye kokoma ke mama ngo asali nyonso bazolinga kopesa numéro te jour mosusu alobi atindi camarade na ye alobi yo kende na lopango wana
ngana kei na bundani baboy yo kena ko expliquer bango ta musu pa na yo ba ko sepela ba ko pesa yo ta numéro camarade netanga komi kuna ke kuta ke mama ya garçon wana oto olo bazana Allemagne akufi ba kuta ke ba akufi apikaki apikaki crise cardiaque to baka AVC mama wana akufi sikotango ya akufi aleler ya ye ayebisi camarade na lobi nga pe na ke kuna esimbi karate me ayebisi ete ke mama wana pe akufaki et quoi lobi après ko yebisa bon yo pe mamuke après une semaine bongo yo moko pe okende na kuna okende ka komeka bera kei lisusu mapa ko yebisa na lopango ngo ba bio te ndenge za boye mama ngo asi akufaki akuti sko bande comme sou bazalaki wana na lopango ndaye ko expliquer bango problème nde bande ko wana bazaki motema malamu balobi oh yonde problème ezate kutu tata mwasi ya mwana zo bengaka awa toza na numéro bazwisko numéro bapesi ye balobi te benga ye azalaka mwasi malamu na Allemagne akosala nyonso bokosolola na koko na yo bakopimela koko na yo mpo na nini tokamwe nde nini ye mama akufi abandaki koboya alobi mpenza boya azwi mpe numéro abandi obenga na Allemagne ser na biso Allemagne andimaki ye na boboto abandaki kosola na ye mais atikali kopesa ye occasion te asolola na mwana bilomo boyebi mwana ngo pa alobaka allemand et puis alobaka pe anglais ayebisaka ye kaka un jour kaka bokosolola nde mama oyo abengaki ye kobisa bi boma ye eza te naza pe na besoin nasolola ata na papa ya mwana quand même avandaka na mwana na ngai ale ye nde moto akoyeba mieux ndenge nini mwana na ngai akufelaki azwaka ye kaka koinsiste kaka ye kaka bando ye kaka koinsiste ayeba kaka euta na monoko ya mobali ale grande sœur yango ekoyebisa lobi non akozala pe kala mingi te koto oyo akoya ebongo obenga jour tel ayebisa biso oya kotala mwana bongo yo oya bosolola mais moyenga na peso numéro eza te mpo nasengi ye permission te jour yango mpe mama wana mpe asombi mpe bacrédit na ye mpe aye abengi mpe mbala moko grande sœur yango bande tata mosi ando yebisa ye non en tout cas ndenge eza wana alobi ke aza prete mpo nasolola na yo ye alobi yo obwakaka mwana okendaka obwaki bana na yo bana no batelengani sikoyo ozoya kolingi nini alobi mama ngo atuka esalaki ye pasi na réponse wana après ale ye mpe tata mwasi aye kopesa ye mwana na bango wana koko na ye aza na Facebook apesi ye Facebook abanda kokota kuna mpo na koli bandeko na nga talaka atanga mobutu ti lelo mwana na koli koko wana koli aye sikoyo alobi akomi na Facebook wana abandi ye koko wana bandi alobi na ye talaka bafoto ya koko na yo ta na Facebook pona ata so bozosolola te omonaka ye na Facebook ndenge ye tata mwasi alobaki ye mpe mama na koti na Facebook akomi komona mpe bafoto ya koko na ye mais en tout cas bolimbisa nga na bosanaki kotuna mama na biso soki pe aza koko na yango aza mwasi bientôt aza mobali nde na bosanaki nde sikoyo ye kosala ke amona kaka moko mosusu abengi na ndaku azo tata mwasi abia ndenge nini boza bien na koko na nga yalobi toza très bien et puis tata mwasi ayebisi alobi koko na yo akomeli yo message soko okoti kuna otanga message wana olie omoni obengaka apréféraki akomela yo message nde siko tanga koti na Facebook akuti pe koko na ya komeli ye message na anglais ye siko anglais ayebi te azwi message wana ake kotangisa ngo bato anglais bazo explique ye parce que mboka oyo azali banglophone mpe bazala mwa mingi nde bayebisi ye balobi non mwana akomi ke koluka ngai te kobengaka ngai te kokipe vi na ngai te mbala suka ndenge eza bo nazobloke yo na Facebook na ngai kotindela nga bamessage na wana te nalingi yo te parce que soki yo okimaki mama na biso te mbele mama soki osundolaka bapara na biso te e mama na nga te mbele mama na nga akufa te soki mama na nga akufaki eza parce que yo osundolaki bango po soki yo ozalaki ata mama na nga soki zemi na yo yo lingaki kokipe mwana na yo donc kokipe vi na nga te komeka so kopusa na pembeni na ngai te ndenge koko na ya komeli ye
maman na biso esalaki epasi aleli mingi ayebisi mpe mwana na ye ya oyo aza na France situation wana yango mama yaki alobi sikoyo na ka oyo asala nini bosunga mama eske abaisse les bras asala nini vraiment ngai na kobombela bino te namoni ke naza obligé nayebisa bino solution oyo ngai napesaki mama bino mpe bopesa oyo ya bino bolanda ya ngai te me ngai napesi yango mpona mosusu mpe basi mosusu baza na ka ya boye masolo tobetaka ndenge bomonaka yango boye tala nabetaki solo ya ngola mama wana akendaki apedre libala ye mpe tushaki ye mpe azalaki na ngola ye apedraki mobali akufaki bana mibale bakufi ye na nsima ngai nayebisaki na bi mama omoni yo fo ndima responsabilité wana parce que ngai nazomona yango ezalaki mpe mpo na ngai vraiment nakondanaki mama nalobi ne mama na opesa conseil moko osala mwa mpasi na sens ke mama kutu soso kutu atikaka bana mike te soso avant asundola bana na ye alinga bana na ye bakola me mama bana na ye ya mwasi wana atikaki ye na age ya 16 ans mosusu soki 14 ans mosusu soki ya moke 6 ans atikaki bana wana mike mingi akokaki bacommerce ezalaki ebele na Congo akokaki meme koteka na gambela babijou akokaki koteka meme bamaputa koketa Congo Brazzaville ozozonga bacommerce ezalaki ebele koma koponaka commerce na Angola na terrain oyo eza danger epuis okei libela même guerre yango kende so ba 10 ans soki bambula ebele wana nabaki atuka mama vraiment limbisa ngai eza pasi ndenge obengi nga me ngai vraiment nazo condamné yo mama oyo aza responsable surtout bandeko na nga soko omoni bana bakomi na puberté ba age ba 16 ans wana ba 14 ans eza ba age oyo bazo s'orienter bazo komiyeba te ntango sokotuna ye classe nini olingi omona mwana azotatone yo mama moto kosunga ye mpo na mwana akende liboso ale na ba age wana yo kende kosundola bana epa ya papa pe aza étranger na mboka na yo en tout cas nga nakondanaki mama epuis nayebisi mama atika mwana wana ya koko na ye kimia na sens ke ye ase prononcer lisusu te amenacer famille wana lisusu te me atinda nde mwana na ye ya mwasi ye nda kota na contact na mwana wana lokola ye mwana wana lobi ke basundolaki mama na ye cela veut dire que maman leki ne peut basundolaki ye maman leki ne soit ko expliquer ye alobi non c'est normal tondimi maman na biso sundolaki biso nga pe nazaki basundolaki nga alors yoza mwana ndeko na ngai nga bande ko kotala mama na yo biso toza na besoin na yo allez l'air mwana wana komipesa epai ya tante na ye et puis par après nde mama koki komona mwana na nzela ya tante na ye mais ye a se prononcer pour na nga na mona kiango eza vraiment na na sens moko lisusu te parce que mwana bana poto boyebi so balobi non eza non bon mama lobi ke maloba mwana wana komaki ya ndimi te ke mwana wana mutu akomaki yango il faut ezala papa na ye bi tata mwasi na mutu balobelaki akoma maloba wana parce que tango ya botamaki azali batikaki kaka na 11 mois ayebaki eloko te donc yango wana bamama nakomi nanga vraiment koshite na kozwa tala bino lelo ebele te na suki na nga lelo mpo na mokolo wana vraiment bo panza yango mpenza partout bo panza yango bopesa baconseil ebele na mama bopesa mpenza baconseil bofungola motema boloba oyo bino boni koloba ekozala bien boyoka ko bobanga te boiloba mpenza mpona esunga mpa toza mpe na bamama ebele bazokende bachine bazokosundola bana na bapapa na bakati ya bandako bazokende alors ke bazoyeba te ke bana mama nde mutu apesaka bango éducation bino mo bomonaka mama kozala femme seule mais abokoli bana na batangi bana na pe bazwi vie bozomona mama kozala ye moko asungi mais bapapa bazaka toujours ata baza bango moko mais bazokoka te nga na se na mona papa mo boye mwasi akeka congé ayebisi nga lobi la danoise non bino nzambe atinda bino ka bozala na bana na olamuka na ntongo boye na bachaussette nalatisa bana nazomona yango te alors que ka eza yango wana nazobaluka kaka mais mama ayebaka nde nini ya kosoigne bana na ye yango wana mpona kosilisa boya ebele na live together bopanza mpenza bandeko bamibali bazali basi bazali papa ozalaka na tante ya kokende koluka mwasi musala kayu yaka
mwasi azali mama ozalaka na tante ou bien na nzela basala ko bapeka kote chéri viens yaka kokomisa kombo na yo awa okozwa molongani na yo vraiment botikala malamu bisika biso bizwi bino wana ndeko na bino mwasi la danoise ka ndenge toyaka ba love bisika biso bizwi bino bye bye